na ba o bazata musu na soni ya koloba lingala po ba oseka bango toloba na vérité biso pe bana awa soki tango musu ba boti na biso za ba noko za ba mama kulu na biso ermo so ba betimo erreur mo bo na français to sekara. Oui. Omoni. Donc to sekara accent na bango tango musu parce que accent ba congolais c'est que ça biso tango musu ba confondre ba u na ba i. Oui, c'est vrai. Donc Jésus. Tu vois, tu sais qu'à Bango, c'est Jésus. Parce que tu sais qu'à Bango. Mais Bango, c'est qui biso ezanango et l'eau moro ya makasité. Bundara loba monoronayo et gusunga lobi. Mais si quoi, bon, les lots, ressources pour accueillir la lingala. Eza ebelete na internet, ou qui kotala moi ba vidéo. Vous avez un toli pour accueillir la lingala. Bon, batoli on a cause nango les lots, penza on en 2025. Les lots ba ressources ata ceux qui za penza mingité les lo ba ressources en et coma eza ba page misusu ya ba o ba te ya lingala lité ya lingala lessons on a apprendre le lingala donc page nayo donc tout ça ba ressources misusu pona ba o ba lo ba moi mukie et loko pena za maka ezaka pena motu ya soki olingi pena oyekola ndinga soki olingi oyekola monoko mo boye esengeli o s'exposer na monoko wana lelo ba vidéo ezali ata bandule na biso ata penza musique na biso eza donc ba ressources eza quand même na rolo baboye eza na bémission misusu tam parcours ya Top Congo ezaka na lingala donc présentateur nango eza la Thierry Kambunji ye pena a salara effort na émission na alobara na lingala na bevité na eba solara sujet ya parcours ya vie ya personnalité moro ya Congo ezape na ba chaîne le rôle la Voice of America ezape na lingala donc eza na VOA lingala okotala ozui pe ba sujet neti na ebité lelo ba ressources penda et comment. Oui, comment ça? Ils ont un programme local là, je connais le Congo de Thomas Louaka, où attend saka histoire il y a Congo kaka na lingala. Omoni. Donc l'émission na ezala rame to luka nini. Ils allaient na YouTube. Ils na YouTube.